Bonjour ou bonsoir chers internautes, cela dépend de l'heure à laquelle vous habitez en ce moment. Vous, comme d'habitude, vous savez que Eco RDC est une chaîne intelligente, une chaîne qui vous apporte la gaieté, la joie, les conseils et des bonnes choses. Comme d'habitude, Tomesana avant to l'axabino pièce yastika ou to préparé pour nabino de partout dans le monde. Vous qui êtes en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, aux Amériques, bino en Europe, vous êtes belé, vous êtes pelarana Eco RDC, vous êtes habitués que à chaque fois que elo kwasikelingo bima tous les carapons à représenter yango, tous les carapons à kolobela yango et puis bino pe vous êtes pelarana yango et ce soir vous allez vivre ça mais na ndenge mususu. Vous êtes étonné de voir que le cordon, il y a Eco RDC, Yemoko Simbili Sango pour Magnola, Simbili Sango pour APCLA. Alors ce n'est qu'une introduction. Ici vous allez voir les acteurs tour à tour qui vont passer pour Kolobela, pièce Nabisu Asika et pourquoi pas Kolobela, pièce Ezali Koya. Puisque vous êtes sans ignorer que nous avons déjà une pièce en cours, une pièce qui est aimée de tout le monde, vous comme vos commentaires et ça habitué Lengi Makasi. Mais encore une fois, nous allons vous parler de la prochaine pièce qui va suivre, la pièce qui est en train de passer. Ce n'est qu'un début, de l'histoire, que ça commence avec Gingombe qui vous demande sincèrement, non, c'est vraiment beau consommer massivement Eco RDC avec ses articles et ses produits, ou les films et conseils, film à Kitoko. Alors je vais vous laisser, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vais vous laisser suivre cette émission, mais la couleur Moussousou. Verdict avec sa caméra et avec le micro de Eco RDC va passer tour à tour, va aller découvrir les acteurs de Eco RDC qui ont tourné dans ce film et Bango. Bakopé c'est là, Bolanda Bango. Et puis si vous avez des suggestions à faire, vous le ferez et nous ne manquerons pas pour Yarozango à considération. Voilà, c'est parti. Regardez comment ça se passe chez nous. On y va. Ouais, voilà, merci encore à Eco RDC. Donc, tous les biso, acteurs, actrices, vraiment, c'est un mingi. Il y a vraiment un engagement pour consommer pièces na biso oyo. De boire que les bino déjà le 4e jour nango nanima B. Vous allez coproduction de produire une décoration de DOP artiste et mbona biso Kinshasa. Donc voilà, merci. Nenge boza ko consommer en main. Eco mama bezala kaka Eco za mama toujours il y a bien ndenge boyebi je dis merci na les boss Jean Chiboti boba parce que tant il y a tel sakamandoki na yebi ki mabezala ka donc il mabezala ka voilà quoi na bi boye bandeko na biso auto linga biso vraiment ne bota nani mabe wana boyeba ke l'un de ces 4 matins bon avec Makumunu à Mansoura et l'autre ma casse zoya pour nani nikanga donc il y a trop film à moko les bons gens Tiboti bois où il y a petite chance bah n'a pas pèse ni to mettre au pèse toujours donc film est bon mona et quoi ça rablo toujours il y a bien ça rablo toujours il y a bien non cette fois-ci to fungoli machine donc to fungoli machine boye to pèse makamuna ba degré nyonso donc pour consommer pour nani nikanga pour consommer sous nani mabe donc voilà tu es film ya kati Eco RDC coproduction on a biso mo parler za Eco RDC parce que ça les biso to jouer na kati wana malgré parmi nous sous bazan na kati film mais za équipe ya Eco RDC et jouer c'est que Moussa na biso kaka yango ça no bato pe bazo tuna ya bato na trop babi au trident longo Eco RDC au comité Eco RDC Panzani oh non donc depuis Eco za Eco le seul comité ya bato bazo comprendre mamba vinn etambola ngona longo Eco na Eco Nazana Eco donc na longo côté nazali na Eco donc o boulé na longo na Eco nazana na Eco RDC nazana nous wana vraiment naza wana comprendre nazali pour naza mutu bayi mutu mota éternel na vie comprendre ta éternel te menga tridon nazana vraiment na Eco RDC parce que na opesa makambo c'est na pesa mukono mona que non opesa makambo tout ni na kolonga menga ni nazaka fraîchement bon nazali donc na Eco bobanga na binoté bobanga te nazali donc là pour nous aller un peu bref donc merci non na boss Chiboti Boba. Nous continuons à faire la chance, tout ça, Moussaka, merci à maman Anto Stress et à papa Guimado, donc merci maman, maman Mouto ça le rapport à Bisso, donc merci beaucoup. Merci à tout le monde, vous êtes tellement ébélé, Clément Biaï na Italie, na personne en beauté, Elvin Imoko na États-Unis en beauté, Michaud Kerlker Soleil Diva, Francis le villageois et Crédo, donc na personne tout en beauté, ébélé, sans oublier, Bangomi Balé, donc il va en bango trop, Elisa donc Elisa na rondi na pesi no bambote tellement belé Tishik Mouyamba na kata circuit masananga bambote belé na pesi bino donc merci cordon na biki
tozonga seulement pour te par rapport à l'image, mais ce n'a pas pété. Plus de 43 Willy Moucheni, 89, 37, 222, 67. Papa mais ça n'a toujours. On poursuit avec d'autres. Suivez. Verdict. Bonjour, internautes, nous sommes à Eco RDC. Bao balingara film na biso to présentera bino, bao balingara artiste na bino. Donc toye wana toujours pour na hôtel Sabino. Ba film oyo les cas tout à l'heure wana na site na biso. Ezali to produire, eza co-production. Eco et produire donc de qu'on a biso bozo monana de wana eza film na ye, mais ya biso moko siko te ko lobela lelo, balobi mabe futa raté. Pona nini kakanga film na bino ezoya na ba leçon, car ndeto mesana ko pesa bino ba leçon. Car ndeto mesana ko sepelisa bino na ba histoire na biso ya kitoko, balobi oya ye moko papa mokonzi. Balobi papa mokonzi JTT Jean Thibaut Chibwabwa. Oya film na ye. Pona nini kakanga boko découvrir Mamisa artiste na bino ndenge asali ya minene ndenga pandi dans loba mingi te parce que na boy déjà oboya komaka obomo comprendre film te nazo annoncer te ka ko annoncer bino bolanda bozala décider tout to frapper les sous. Ah. Répondre à la question question moko ya pas si ça la biso abike no mami sabike théâtre Koufi ya commune côté Kabilamba. Est-ce que ça solo? Babi ko seka et ali sumutena seka nga parce que nzamba pesinga pema non. Mami satiki théâtre comme côté Kabilamba ezaka ba titre ba tchela rabiso bino mo boyebi balandi interno boyebi. Jamais mami sa aroki ko tika musa na ya théâtre. Oui, par rapport à ndeto zali la ndeto koma na minute oyo changement ezali. Kota la kaka théâtre eza pas si la rabiso ba responsable ba parents. Toi na bana, donc il faut que luka partout pour survivre. Donc c'est ça. Na kotika théâtre té batu tout balingara mami sa mama Maman mami a bende na Paris, maman chérie de mami sa chama. Hein? Babi landa pona nini kaka ngai na kati ya Eco RDC. Balobi oko comprendre pona nini kaka ngai. Pona nini kaka ngai. Faut luka bo comprendre elobi nini l'accès nini. Ah te papa Jean Thibaut oumea na ona baida kitoko boy. Papa boami balemi sa tout en tout cas nzamba pesa au grâce. En tout cas papa baido e bakisama po biso ba mamisa oyo to laksa ba talent to laksa musala na biso oyo to salaka. Donc na pesi mbote na batu nyonso balingaka mamisa boza ebele Europe, Amérique, Asie. Hein? Batu nyonso balingaka mamisa nga pe na lingaka bino na pesi ba mama na ngai ya motema. Mama Mimi Menga na ngai ba bisou na ona Paris na pesi mbote na nga Karino Kaka. Karino Kako. Sœur chérie. Maman Lisa de moi. Hein? Na pesi mbote na nga na maman Patrician na pesi mbote na ngai maman Tete Kabole. Maman chérie de moi, maman to Stred, moté maman yo Stred, na Katia Suisse, ba bisous à toi et à toute la famille. Libanda na esbo moïsa te numéro contact pour la batunyo so bazan besoin ya ko contacter mami ça pour na conseil et tout consort 089 92 62 498 bisous bye. Baba na on a plus de 143 OK bon OK 40. Tous les cas, verdict Carmel Moulumba chocolat chaud à Rolande émission yo. Ma dedans, ma privé limbisanga pardon. Voilà. Carmel Moulumba de moi-même. Oh social à groupe Eco RDC yo social nango yo mamisa. To benga la prochaine personne to bolandaka raye. OK. So on a battu tout basé occasion la nana ba parler, battu tout balinganga na ba balinganga pété na personne va mbote trop. Bonsoir na yemoko les boss Jean Thibaut Chibwabwa peut-être MSU na moment où bolanda eloko eza na butu et on a passé bonsoir vraiment talakaka mingi subo moninga bo eseke na ye kolobela ne makambo oyo o etali quoi na mitu komika makambo etali eza nini ezaka ke pona nini kaka ngai pona nika ngai ezelo moko boye Ezoya na seke ko bouger mokili. Encore une fois félicitations à yemoko les boss Jean Thibaut Chibwabwa Nzetambila ba okata ekola
kaka nde tolingaka balobi ndenge bouto omona film accordo yaki suni nini eza pamba te ebujaki par rapport nde bozwaka na bapale na minute oyo eza ke mpona nini kaka ngai vraiment bato to bosabone na Eko RDC te bosabone parce que mamba bie bandi baretard to bona omona bafilme koma tolokotisa te toregle yango déjà mambo ekomi nango na facilité na rapidité na moment oyo bozwa mpona nini kaka ngai dasuka na filme ye moko le boss Jean Thibaut Chibobwa pour moi concurrence ezalaka quoi soki cordo atie Kenzo atie mamisa chama atie moi concurrence loyale wana esalaka biso moi bien quoi yango wana minso ya mpona nini kaka ngai mpona nini kaka ngai ezoya bientôt la bozwa ngo vraiment napesi bambote na bato tout oyo balinganga botala filme oyo ezoya kala mingi te quoi balobi bobete feta la patronat moi ça pembe na kati Australie wa kota ngongi te bobete feta na pesi bambote belé maman SP balonga joyeux anniversaire na yo talaka yo yebi makamne yo tambola na bi ke to fêtons na juillet roya makambo be ko salama na bosanité maman Agnès Ilunga maman sociale pas comme les autres babi juillet na kata kin makambo be zanango juillet pena to fêter to sala tout wana talaka anniversaire ngé les gars to fêter te quoi to fêter bibi Shekako autrement dit be majuscule bibi Shekako na bi ke to zawana toza suna juillet boza belé vraiment na bi ke to sepela to ça mama bien na pesi bambote na Glody Galiano Jérézing à la merveille na pesi bambote de sous na Gisèle Dimangele na bosa na télé la maman de moi Iget Kamanti maman na ngai yo yebi na bi ke to ça sepela Iget Kamanti HK na kata Canada mama bien ça non mi makaya Kenzo azali wana voilà merci Cordon balobi botu nanga yete bientôt la Eko RDC botu nanga yete pour botu nanga yete pour sito kabwana quoi natika nanga déjà batika ekala quoi c'était le chargé de suivi des films et na tournage film tout Eko RDC mutanela na tournage yeyo tant les carabie pour achaka mayele merci beaucoup alors maman oye maman yakambala moko yepena moi ça pembe bolela lela yeyot lobela. Bonjour, banapoto de partout. Oeza ya bino joli wa lelo na pointe. Minga kolobeza te vraiment to ekolobela. Film na biso ya sika na Eko RDC. Ba onyo so balingaka chaîne na biso Eko RDC. Boza déjà branché. Tolambe bino biloko eza ya kobela. Mama na ngai. Mama na ngai bibilo mami ba biso tali film te pona nini karanga. Bolanda parce que tolambe bino elubu ya kitoko. Pona nini kaka nga eza film kitoko eye pona kosunga batu nyonso balinga joli wa lelo bolanda ngo vraiment botika te na pesi bambote nanga mingi na batu nyonso balinga joli wa lelo bolanda joli wa lelo na pièce pona nini kaka ngai ça veut dire à s'appelle Sibino tolanda vraiment boza toujours branché boza pété mingi na bibilo mami maman sociale Serge de la Changu babi mokonza bella babi yo penza papa social mbote mingi na famille longa mobimba na pesi bino bambote bato nyonso balinga joli wa lelo en tout cas boza branché pona nini kakanga Jean Thibaut Chibobwa nzeta mbila veut dire yo za vrai papa kutanisa biso na ba Carmel Mulumba chocolat chaud ba iris ba tete kabol ba nini Tokos. Alors, joli wale to sepeli na yo ebika ndenge zalaka to sepeli na yo est-ce que tozo benga le porte-parole ya Eko RDC Dibal Solola Bonjour bozotala ngai Zwata otale longi nanga bien nalobaka nazaka boga tale longi nanga peso naza na botango ya solo Bon, nous sommes les qui nous cordon na biso ti ba ne komanga biso c'est Eko RDC muta sambelité ngana zo sambela père batia biso ne mission ko batia mboka ebele za bo batia mboka lufu te mboka ya Angola babesa masasi babomanga tie na kanfunfun babetanga yana bena bombardate na kasumbalesa bakotsanga na sud bena silate na mujima ikanyanga balesanga ti belebele pulu sanga te diawe na belate amen. Ouais, bana poto toujours, bah y a bilingue, ngaza humoriste,
bango aza humoriste ntango nazopesela na tv fo napesa na style ya humoriste nayebiki bolinga yango fort filme na biso oyo tozobanda oyo donc nayebi te eza dega makasi po ani kaka nga po ani kaka ngai makasi ya po ani kaka ngai bodécouvrir po ani kaka ngai elobi ebele makasi eza mpe na bilengi makasi d'abord napesa merci na bato nyonso bozotala filme na biso oyo tosali ndeko na biso deyo oyo boss Jean Chibo bamesana kosunga bandeko tala ndeko aleli ke boss na mposa filme kota boss abino atiko bongo apamba te zwa matériel zwa baartiste baartiste ba kasa zwa baartiste apamba ata kodo kingome bibala te comédie même atia ibwe topesi bilengi ba filme ana nani mabe yango mesana botala ngo bo continuer toujours kotala ngo totala makasi et puis filme oyo ekota sikoyo poanika ngai donc na lobe mingi te napesa mbote bato nyonso bolinga biso makasi napesi mbote pa fe na ngai bon tout à l'heure motema mama Solange au minera apesira base eko RDC mobimba base eko RDC mobimba apesi bino mbote pesi boza ebele ba mama Tete Kabole ba mama Iris mama Kaino Kako famille ya mama Kaino Kako papa mobali ya mama Kaino Kako papa na ngai ne mwana liboso ngai obibali pamela kabe na pesi mo pa mama Deli dans bandeko tout nyonso na libino makasi merci. Le grand porte-parole humoriste avant di koto tout ça complet ba humoriste pe bazali tanaka dibal maman Anto Straight motema ya papa Straight Mario. Merci dibal. Toujours continuer trop bien askoyo a jouer mbala moko cartonnant. A jouer mbala moko cartonnant. To bien askoyo boye ba yenani yaka. Salut Ezangai moko abino obolinga kande cordon soloba na jouala mba moko bolelanga bino moko sepela na ngai do pesanga su poster au ciel bino su bolamu ezanga deti ekita la katangaise donc toto sel bino lo mo kitoko bo sepela. En tout cas, botalango, tirer les sons, hein, botalara te que non, botalara ni bota filmer car non, tout là botala zo tirer les sons naie. En tout cas, les solo mo ya bo sepela vraiment makasi ngana jouer naza copine na mamisa. En tout cas, ya loba mingi ezate. Na pesi bambote la ngai nanu pas papa, notre papa d'amour JTT. Notre papa, il y a ça. Tellement il y a bani makasi, biso peto lingara makasi, pesa biso affection. Na pesi bande ko nga nyoso to boye binga kuna, neti cousine ngai Belinda Masai, na pesi mbote na Canada, na pesi Alpha Diumba na Belgique, na pesi bino sombote en tout cas bolanda film mo kitoko histoire mo bien bo sepela. La zone si mal pas ezonga no kite de tie kite ezonga no kite veut dire na pesa message mo ba pesa ki yo mbamo na TV awa vraiment Anouarit Gemena l'origine de Chicago lobaki continuer kana musana yo simba quoi. Merci beaucoup Anouarit Gemena. Anouarit Gemena ba gros bisous en tout cas merci. Tokos. Et que RDC ne solo. Alors Sephora Zawapi, Sephora et Lubu ya mama Sefo. Ce qu'on a version il y a cinéma. Cette dame, cette actrice excellente au micro, il y a Eco RDC, il y a papa JTT, à la version du collège J. Libana na yesu bon moezate. Ba ekoiste nyonso ba fan nyonso ya Eco. Bonjour, bonsoir. Eza wabino Sephora. Oeza masola ndakuti. Makana jouer ki na ngate na pona nini ka nga pona zaki na moi déplacement yango na jouer ite eza epa na bisoti jamais to teka fufunga na kolala nzala. C'est bon moni ngate pona zaki na déplacement. Mais eza te ke o ba fai nango balinganga batala te. Yana nga gaben to kodi fo tala a fait munzula il faut tala jima service il faut tala donc bino nyoso boninganga il faut botala pona nini kaka nga. Et soit histoire à bien, donc beaucoup se retrouver. Donc libanda na es, bon moi ezate et le bas papa est-ce que na Eco se rejouer te fosilika? Oh. Ils ont raté? Vraiment. Oh. Bon moi ya to jouer qui filme oh ya deo. Ba tu miso pe ba jouer qui te. Est-ce que ba silika ki? Biso za na biso bongo te. Wana za lokola bambanda
Depuis ça, nous sommes en famille. Bon, moi, je suis joué qui te mène. Hein? Et ça, il y a biso dans. Batu nyonso bolinganga, obolinga Sephora, obolinga Geluba Sephora. Dans Bolanda film na biso, pona ni karanga, boko se retrouver. Tanti na biso Anto Strict. Ya tonton Mario. Il faut landa kaka. Blanche Guerre, il faut landa kaka. Sephora, na lobby yona muchopi oboso la raté na ko ya solo. Nandini. Towe nini yo? Musika to uta. Yaya. To banda musika nga na problématique te. To ce qui problématique wapi? Uti wapi? Pe apeko et pas JTT sur mekika makambo. Libanda. Ici nous sommes en famille. En famille. Ah. Bisa libanda bolingo bo moyezate. Pesa bisou, pia bisou. Towe la nini? Bon, bino surtout bambote na bino, na li bino mingi bisou, ciao. Akoya sefo na mabanga. Bonjour, bonsoir, bandeko nyonso balinga Rosie Muchopi, babi soda moko ya kati na eko, na betaka na ngai, veut dire que papa JTT alobi pena Rosie pena na eko, boyeta olanda film na biso, pona te yo nga boyeta olanda, kala te olanda film na biso, pona nini kaka ngai, mame suka na film. Bo senti ba mai nabi no boza branché boza paraté chaîne yaka moko eko RDC ya papa JTT bo mona pièce zo ya kano ya kafu ya nyama tara Rosie Muchopi zana tala kaka ba mama eko babi balinga Rosie poni Rosie azokima zanga na esi bino ki mikolo e boko mona ngai boko lemba ngai Maman Iris, maman Karine Okako, maman Tété, papa Nira de nous. Pour se faire la rane na se kaka, yabino yangwana na bosa inte Keren Mayala, motema papa Freddy Mayala, Rika moi c'est pembe, Violette Dinganga kana Sikre. Yuyu Manzambi motema maestro mayembo na Canada na Toronto. Na bosa nite papa nanga Willy Ungenda. Papa de moi-même, il y a venu un mon Carmen, cordon, moi on a binoté, Nene kubuti kanga kona za libre, babinda kogu, bayate barata, cordon nangatara cordon to osa bisoto zala, bilenga boy, babi konde makambo ba sode makasi, au boy na obiso changer mokili na yo. Merci beaucoup maman Muchopi. Alors Bosani Mutumokot, Star Lucas, Star Jésus. Star Lucas, Terre Jésus, yayo angwana. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs. Si na Bosani sanga passe, qui j'ai des bundes, la tonalité, yayo angwana. Voilà, merci Webika les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes pratiquement arrivés na Souka. Il y a balade Nabiso, Nasuka, il y a émission Nabiso, émission de présentation, il y a pièce Nabiso pour la Nini Kakangai. Et nous vous demandons de vous abonner massivement. Suivez cette pièce Kitoko Nanimabe Adeo, coproduction Eco RDC et produit Moutalibanda. Mais sans plus tarder, Bikabiso toujours la décision, enchaînement sur enchaînement. Après pour la Nini Kakangai, film Moussou Ezali, selon le calendrier Ndenge Sengi. Alors je profite avant toute cette émission Nabiso, Napesa Mbote Nayo, Bassé les Bombomba Justin, maman Anto Strait, papa Mario, couple Mobimba, Ndako Mobimba Napesi, Nabasani Nabino, Balutu, tout, Babadi, tout ça Napesi Mbote, Napesi Carmel Moulumba, Napesi famille Lufutu Mobimba, maman Amuzan, maman Nika, maman Michou, maman Ariane, Ya Junior na Lufutu na Afrique du Sud, Napesi Mbote, Napesi Babola Nyonso. Maman Kato Bofende, moninga ya Espérance Bobomba, na pesi bino mbote, ya Youssouf Kilonga, mbote no yangwana. Alors je vais terminer cette émission en appelant Bacteur Nyonso Oba Defila qui awawa pour vous faire plaisir. Alors s'il vous plaît, EcoRDC Toroya, s'il vous plaît, EcoRDC. Tu as tout ça mbote na biso banso to pesa ngona na balinga biso bato baza partout dans le monde, baza en Europe, baza en Océanie,
bana Amérique, bana Afrique, bana Asie, bato boss balingaka biso, tala Kenzo déjà commis, Kenzo ça commis, toze asunani rapidement le théâtre de Mobutu, théâtre de Mobutu est pas commis rapidement, nana zoya lisusu deti ekita a Joan Balamoka cartona, yé pas zoya, bika muchopi akenda kenda masukia wadi, yé pe lisusu, yé vraiment notre conseillère Jolie Walelo, notre conseillère yé a commis, maman c'est faux, maman ce PGM service yé pe lisusu, maman sociale, maman sociale yé yo, dibal, attends on a causé bien. Kene kuna mingi pona ni ka ngai mingi pona nini kaka ngai mingi pona nini ka ngai libanda na Yesu bobo ezate jite tende tambila bye